la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna FARDC na police, Bansol Lisanga toteleme. Tolonga na mapinga. Bendele Kouyaté. Batata, bamama, bandeko wa bolingo. Mbote na bino. Jambo eno. Betwabu. Mbote na bel. Nazali wabino Patrick Chimanga tata ya mayangani. Mwana ya mama Christine Kala. Mpe boye malamu na mayangani na politique. Toleki mbala moko na mayeto kolobela na kati na mayangani na politique na biso ya lelo. Tozali kokende na kolobela instabilité oyo eye makasi na kati ya Est ya République démocratique du Congo. Mpamba te mikolo uchi koleka bokaki ke mouvement ya batomboki to ya M23 elingaki kozwa Goma ndenge bazwa yango na mikolo oyo eleka. Kasi nazokende na komanyolela bino mpamba te situation ezali maîtrisée. Batata, bamama, bandeko wa bolingo. Nalingi koyebisa bino ke situation ezali maîtrisée na Est ya République démocratique du Congo et pas ya mampinga ya ekolo na biso FARDC. Mpe ngai nazokende na komanyolela bino yango na mayangani na politique na biso ya lelo. Mpamba te namoni bato bazo sangisa information ya solo na lukuta. Nto bato bazali kosangisa vraies informations na luvunu mpona komanipule ba Congolais misusu. Bato ebele bazo sala ba analyse si maezali koleka na Est ya mboka na biso République démocratique du Congo sans toutefois bakota na mozindo ya base ya maye. Isali ke situation to instabilité eko bakozala ndenge za bongo na Est na biso ti lelo. Likambo ya Est na biso evwandi na babase oyo nazokende na koyebisa bino sikoyo batata bamama bandeko wa bolingo. Ya liboso ezali Rwanda oyo atikala te kolakisa koboya kosoutenir ba tomboki to ba groupe armé o ezali kocha instabilité na mboka na biso mpe na M23 na kati. Nto Rwanda azali toujours na posa ya konyata ba Congolais nto koyiba nkita ya République démocratique du Congo. Nto Rwanda elingi e contrôler partie ya République démocratique du Congo, précisément Est ya République démocratique du Congo. Nyonso oyo ezali mpona ba minere oyo tozali nango na mboka na biso nto bankita oyo Nzambe asila kocha na mabele na biso. Botala Rwanda azali ko produire coltan oyo ye azali na yango te na mabele na ye. Mpe ya komaki producteur monene ya coltan mais azalaki koyiba yango na RDC na se ya nungu to instabilité oye achela biso ya mena plus de 25 ans. Donc Rwanda ezali problème ya yambo pona instabilité ya Est nto kozanga kimia ya Est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Soki botali malamu batata bamama bandeko wa bolingo. Depuis que mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye na pouvoir, nto depuis que ye ache état de siège, kolta ya Rwanda ezali ya kokita makasi, nto ezali komona na lisusu te. Donc instabilité ya République démocratique du Congo égale à bomengo ya Rwanda na Kagame. Mpamba te Rwanda ezali na esengo ata mukete na ndenge état de siège ezali kuna na Est ya mboka na biso. Donc Rwanda azali wana mpona kosoutenir bato nyonso oyo bazali ko déstabiliser Congo, copier Congo
Rwanda azali agresseur ya République démocratique du Congo. Rwanda ezali base ya ba agresseur ya République démocratique du Congo. Nto base ya ba pilleur ya République démocratique du Congo. Nto bato bazali kopie bomengo na biso ton kita ya République démocratique du Congo. Esengeli na ebisabino bosolo ya maye manso ezali koleka kuna na este batata ba mama bandeko wa bolingo. Mpe esengeli na biso te kobosanaki ezali na ba infiltration ebele ya bapaya na kati ya armée na biso, na kati ya politique na biso, na kati ya population na biso, mais mingi na kati ya FRDC to na kati ya armée na biso. Mpe ezali na ba Congolais oyo bazali impliqué na instabilité oyo ezali ya est. Ba Congolais ebele bazali impliqué na instabilité wana. Ba chef coutumier, ba notable, ba Congolais simple oyo Rwanda azo manipulé mpona kokoba na kocha instabilité na est mboka na biso République démocratique du Congo. Mpamba te Rwanda alingia koba na kozwa minere na biso ntoko iba nkita na biso. Sikoyo akozwa minere ndenge ni soki pe ezali. Nto akozwa minere ndenge ni soki kimia ezali. Donc, esengeli bitumba, instabilité, ba mort, ba viol, ya ba Congolais, et continue mpona bango, ba continue na koiba nkita ya mboka. Yango bomoni ba groupe, ya ba tomboki, wana bazo changer ba kombo. Ezali kaka, bango moko, bako changer ba kombo, ba M23, ba nini oyo, bla 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 bla, ba kombo ebele, kasi ezali bobele motomoko azali ko changer bilamba. Ya mibale, Rwanda ezali na volonté to elingi contrôler armée na biso. Mpamba te infiltration ezali ebele tina sommet ya commandement ya armée, mpe balingi ba contrôler armée. Mpamba te bango bamoni volonté oyo ya Fachi azali nango ya ko nettoyer to ko kombola armée na ba infiltré nyonso. Mpamba te esengeli na biso to organiser armée na biso. Armée na biso ezala sans infiltration ya bapaya. Alors, ba infiltré oyo bazali na FRDC bazo pesa ba information na Rwanda to ipaye Kagame. Mpo makasi ya Rwanda ezali na ndenge azo contrôler armée na biso to ndenge a infiltré armée na biso. Mpe ndenge azotia instabilité na est na mboka na biso mpona koiba nkita ya mboka na biso. Mpe batata, bamama, bandeko wa bolingo, Rwanda ekotikala koloba teke ezali bangonde bazali à la base ya instabilité ya République démocratique du Congo. Bakotikala koloba ngote ouvertement to officiellement. Rwanda ekowanganaka toujours, jamais ekondimaka en public. Kasi ba indice, ba épreuve, nyonso ezolakisa biso ke ezali Rwanda nde azali sima ya instabilité ya mboka na biso. Mpamba te porte-parole ya FRDC alobaki nto ayebisaki biso ke manduki oyo bazwi epai ya batomboki nto oyo bakazwaki epai ya batomboki ntango bapakataki mbango ezalaki manduki ya armée rwandaise. Mpe toyebi pays nini oyo esalaki M23 ezali Rwanda. Boyebi yango oyo nde bosolo ya maye ezali koleka kuna na est batata bamama bandeko wa bolingo. Alors botika manipulation, botika ko manipule bato na lukuta na bino na luvulu. Mpamba te esengeli na biso lokola pays to mboka to récolter ba preuve nyonso ezolakisa ke Rwanda azali impliqué na instabilité ya est na biso. Pesima kobongisa force na biso mpe s'il s'agit ya koattaquer Rwanda, koattaquer directement.
esengeli na biso ba Congolais tozala objectif toyeba malamu ke celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Olingi kimia bongisa bitumba. Totika komilela lela. Kasi tobonga mapona mboka na biso mpe pona fitiri ya bana na biso. Batata ba mama bandeko wa bolingo. Totika populisme. Ba politicien, ba journaliste, biso ba journaliste, ba tonyoso tout na secteur bozali. Et sengeli totika populisme. Bien sûr, population ezali wana pona kolela et pas ya ba dirigeant. Oyo ye aponaki mpona kopesa solution na ba problème na bango. Et bino ba dirigeant en général et sengeli botika komilela lela. Kasi bo pesa solution na peuple oyo aponaki bino. Ba dirigeant bazali bakambi. Tozali na président de la République, tozali na ba députés nationaux provinciaux, tozali na gouvernement, na ba ministre na kati, tozali na armée, tozali na la police. Donc, bango nyonso oyo esengeli bapesa le meilleur na bango. Mpona kimia ya peuple congolais, to mpona kimia ya population to ba kongomani, surtout ba kongomani ya este ya mboka na biso. Ba député kosala na bango ezali ya ko contrôler gouvernement pe ko proposer ba loi. Kosala mibe konto ba loi oyo ekoki ko profiter na peuple congolais. Nto kosala ba loi na ba mibeko oyo ekoki ko protéger peuple congolais. Kasi nazo comprendre te batata ba mama bandeko wa bolingo ba député ya mboka na biso bango bazali ndenge nini? Ba député mboka na biso bazali bakokaka komilela lela bazali ko se plaindre bozali kolelela mpona nini na bisika bosala mosala na bino esengeli na gouvernement esala oyo esengeli esala mpe ba député bo proposer ba loi na ba solution ya ba kongomani na mibeko kasi na Congo gouvernement na ba député nde bao bazali ko se plaindre ko milela lela. Sikoyo biso population o esengeli elele paya bino bino bakambi yango ekosala ndeni population kendolele paya na tozali na mboka ndenge nini batata ba mama bandeko wa boli eske bozali komona yango normal to ko trouver yango normal mboka munene lokola République démocratique du Congo tozala agressé par groupe moko boya muke ya M23 ya batomboki moko boyo basangani muke pe ba agressé moko na biso ko trouver yango normal ekoki ko make sense nto ekoki ko zala normal soki ke tozalaki agressé et pas ya pays mususu officiellement. C'était officiellement attaque on a dit que Rwanda nto biso nyonso to bi que Rwanda zali agresseur na biso officieusement abatami sima batomboki mais officiellement ceux qui tozalaki attaqué to agressé par pays mususu lingaki ko make sense nto quand même et ko make sense voilà pour comprendre mais na République démocratique du Congo groupe armé koki ko menacer mboka mobimba on peut toujours trouver un mot normal ezali pasi pe mawa atako officieusement toyebi ki ezali Rwanda o ezali ko bomba masima M23 kasi officiellement bazali ko wanga na yango biso pe tokoki ko sala la même chose pona minute kotinda ba groupe armé na Rwanda officieusement kosala sima na bango mpe kosala ndenge bango Rwanda bazali kosala epara biso na République démocratique du Congo. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Batata ba mama bandeko wa boli. Biso nyonso toyebi ke ezali Rwanda o azali na bakongomani misusu mpona kocha instabilité na partie ya est ya mboka na biso Congo. Sikoyo ndenge nini tokoki kocha ntoko pesa yango un contenu international
Mpo communauté internationale reconnaître officiellement que ezali Rwanda muto azali ko menacer to ko tia instabilité na est ya République démocratique du Congo. Mpamba te sengali na biso Congo to sala balobi ba Congolais bisika nyonso bozali na diaspora na kati ya mboka to sala balobi to prouver na communauté internationale que Rwanda muto azali sima ya ba viol ya ba mort ya ba mama na biso bandeko na biso ba papa na biso bana na biso na est ya République démocratique du Congo. Mpamba te batata ba mama bandeko wa bolingo communauté internationale ezali ko considérer maemanso ezoleka na est ya mboka na biso lokola makambo ya ba Congolais bango na bango officiellement. Mais vérité ezali wana te. Mpe biso République démocratique tozwa mpifo nto makasi ya kosala Rwanda guerre officiellement s'il s'agit esengeli na communauté internationale endima ke Rwanda nde ezali sima ya ba groupe armé kasi lokola thèse oyo ezali nto eyebani te officiellement na communauté internationale ezali pasi pe mawa. République démocratique du Congo esengeli na biso to déclarer guerre contre Rwanda officiellement. Yango nde ngai Patrick Chimanga na lobi boyi to sala mpe ndenge moko na Rwanda azali kosala soki tokoki ko déclarer officiellement te po esengeli na biso to récolter ba preuve mais ezali pasi po Rwanda azali ko continuer ko wangana alors to sala ye ndenge pe azosala to tindele pe bato ndenge azali ko tindela biso to tinda ba groupe armé kuna mpamba te tokotikala kozwa kimia te soki tozali kobondela kimia bazwaka mwana kobondela te kimia bazwaka mwana kolelalela te mpe soki République démocratique du Congo emoni ke esengeli to défendre meilleure défense ezali attaque ale tosala yango mais soki pe tosali yango sans ba épreuve que Rwanda azali officiellement impliqué tokomi ba agresseur ya Rwanda et pesi mabe na communauté internationale lisusu mpamba te mouvement ya M23 ezali ko se définir lokola un mouvement congolais mpo M23 ebotamaki na échec ya négociation ya le 23 mars entre gouvernement ya kala na batomboki. Donc na miso ya communauté internationale M23 ezali groupe armé congolais euti na Rwanda te esengeli na biso banso ba politicien ba député ba journaliste ba congolais simple to salela kambwanya mpe mayele mingi ntango tozali kosala banalise sur mayema zali koleka na est mboka na biso République démocratique du Congo. Nde ngai Patrick Chimanga na lobi boyi esengeli na biso République démocratique du Congo t'organiser ma force na biso malamu ya ko attaquer s'il s'agit ko attaquer pe ya ko défendre s'il s'agit ya ko défendre mboka na biso simande tokoluka moyen ya ko prouver na communauté internationale que ezali Rwanda oyo azali sima ya instabilité ya mboka na biso na est mpamba te Rwanda elobaki ke nto elobaki na biso ke bomemelanga ba preuve bo prouver ke nga Rwanda mutu nazali na simanto nga mu Rwanda nazali ko tia stabilité na kati ya est. Rwanda kanisa ki azali maele koleka République démocratique du Congo kasi ezali bongo te. Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, celui qui veut la paix prépare la guerre. Moto alingi kimia abongisaka bitumba. Mpona nini te ba politicien bakoki kosangana mpona ko trouver solution mpona instabilité à est. Mpona nini te République démocratique du Congo ekoki mpe ko soutenir ba groupe armé rwandais o bazali contre régime ya Kagame po Rwanda na Kagame mpe bayoka ndenge biso tozali koyoka. Tozali na ba rwandais o bazali contre Kagame belé tokoki mpe ko soutenir bango.
contre Rwanda bien sûr, ndenge Rwanda azali kosala contre République démocratique du Congo. Kasi malheureusement, ba politiciens congolais bazali na bwanyampe mayele te. Ya kokanisa ndenge nini tokoki kozwa kimia to solution ya maezali koleka na mboka, surtout na est ya mboka na biso. Esengeli na bato nyonso ba politiciens ya opposition na ya pouvoir, ba congolais nyonso to sangana to vanda mpe to kanisa ndenge nini tokoki kozongisa kimia na est mto na mboka na biso en général. Mpe to kanisa ndenge nini tokoki ko défendre ekolo nto mboka na biso République démocratique du Congo. Ekosenga na biso to vanda na se elongo mpe to sale la bwanya mpe mayele mpona kozwa ba solution durable ya likambo nto makambo onyonso ezali kotungisa biso bakongomani. Moto moko te, ekolo moko te ekoya kopesa République démocratique du Congo kimia soki biso moko bakongomani te. M23 alingaki akoma tina Goma mpamba te Kibunda ekoyaki deja na maboko ya M23. Kasi sikoyo ntango nazoloba na bino awa batata ba mama bandeko ya bolingo, situation ezali calme, nto situation ezali na se ya maboko ya mampinga ya FARDC atako ba mwa nungu ya mike ezali kasi savoir. Donc batata ba mama bandeko wa bolingo, mpona ngai Patrick Chimanga tata mayangani mwana mama Christine Kalanga très important esengeli na République démocratique du Congo emitonga totonga FARDC topesa message ya force soki tolingi kimia esengeli tobongisa bitumba elingi koloba tokoki kokoma pe lokola Rwanda kosalela pe même méthode ya Rwanda. Donc Congo na biso ezali faible nto ezali weak, ba affaiblir République démocratique du Congo pendant plus de 25 ans. Armée na biso ezali affaiblir, infiltrer na makambo ebele, ba salaire ezalaka te, ba condition ezalaka te, malamu te, ba famille makambo ebele. Batata ba mama bandeko wa bolingo bozala na kobanga te. Mpe nalingi kopesa message na mampinga na biso FARDC nto bae bazali kobundela ekolo na biso, nto bae bazali kopesa milimo na bango mpona ekolo na biso, bae to kobenga mampinga ya ekolo nto FARDC. Bandeko na biso ya mibali mpe ya basi ya FARDC nto ya armée na biso nto mampinga na biso, baebanso bazali na ligne ya front mpona kobatela ekolo na population yango, bozali na soutien ya biso peuple congolais en général, mpe ya mayangani na Politique TV elongo na Patrick Chimanga en particulier. Peuple congolais alingi bino makasi, peuple congolais azokanisa ke bokoki kosalela ye ya mingi koleka oyo bosaleli ye deja ya malamu koleka. Tozali na kondima na bino mampinga na biso ya ekolo FARDC. Tika ete nzakomba nto nzambe abatela bino apesa bino makasi bolonga monguna oyo azali koya mpona kotia instabilité na mboka na biso. Tozali na likia ete makambo eko changer nto eko bongwana. Mpona bino batata ba mama bandeko na biso ya este, tozali na bino elongo, totiki bino te. Pasi na bino ezali pasi na biso, bozali na mitema na biso, nzakomba abatela bino atako bozali na pasi makasi. Tozali toujours na espoir mokolo moko makambo ekobongwa na nto ekokoma malamu. Nasuki awa mpona lelo batata ba mama bandeko wa bolingo, nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga, mpe tomonani mbala ya sima.
nakei na lombangu na kopesa mbote na pichu image mpamba te ya sabongola kimai na vinyo bomela ngonde na moderation na pesi mbote na David na pesi mbote na salon batatu ipa jibe mpe tomona ni mbala ya sima na bosani te mon frère Jack mpe goodbye. Armée, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna FARDC na police, Bansol Lisanga toteleme. Tolonga na mapinga. Bendele Kouyaté.